L'histoire des jours indiquée na TV. La championne, papa, nous sommes allés monter pousse. A simba ki kisi. Pozo ka ba client. Na pousse na ye. Ayoka a charge te. Charge wana sikomi. A kikisa mwepa na biso bana na ye. Vraiment. Kindoki ya zoba. A simbi kisi meto ande ko souffrir kulala banzala. Ti ya kuya na poko ande fo biso to lia. Pardon. Avoir un ama solo, mais suivez l'histoire du jour. La dikina TV, ceux qui m'ont dit bosso, s'abonner. Ah, penza makambozali, tambo na mukilo kota mayani. Pardon. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre Madi, dit qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na baboni sur Dikina TV, partout dans le monde, et c'est Kabozali, et je dis bienvenue. Naba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Un grand coucou na sponsor officiel à Dikina TV, mon vieux Benzola. Moutuka, talo 4x4 double pression, il y a Suède, il y a donc na monaki donc ntambe nanga apambola yo bana ya Congo bana ya Afrique bana ya monde entier ba champion boyoka lisolo zambi na mona ndinga obandela te vraiment na episode ba pesinga lisolo na kata na koseka na ye mo pa kata ni na koseka pila champion nga yoka asoni te na mona kinsenso papa na biso azalaki mutapusu. Papa na misana ki mutapusu donc to koli to tangi mo ba classe na mbonka wana ya mutapusu wana. Papa eko yeba nzamba après. Ba eko pesa témoignage. La championne. Na landa ka yo na ki solo ya ba homme politicien. Quand même bana bande ko kende ba poto ko zonga. Biso papa na biso kisi azwa ba client ba kimpuka wana. Soka charger mpusu ko yo mozo tuna me muto azana makasi ndeni. Kilo wana sikoyo akikisa mo likola biso bana na ye biso te si to kolaki to yebi ko lukate ceux qui to lamungi to fandeka wana to zozela papa lesa biso donc eza ba charge akimpuka nde papa nde ko tia likola bana ye tata nzambi lo longole la to ya laka anja ne akambole boya ko lobisanga ki tete la pamba Bon, ko lobisanga ki tete la ya Bluetooth, o eza ba ki tete la wa ba tonton Bonard te na ba tonton Cosma te, o eza ya donc ya Bluetooth. Papa a simba kisi po azwaka ba client. Nde commence lobi la championne. Papa na biso azalaki na ba client surtout basi ya ba maman ya kimpuka wana. Ba kotike la papa ayebi ba adresse en que no kotike la bango livraison à domicile ya mutapusu. Merci mbela monde kisi la championne. Et pas na biso kilo. Moni ba mapango ba sekaka. Bino nyoso ka wana. Soki bo lamu ki kilo. Ato lobi ke tena defisa biloko nanga. Yo moko za na kilo ya keno kolanda bato nyongo la championne. Nzoka ba kimpu kwa kwanga. E bande ko kita na mapika na biso. Ata ba kisi yango. Ya buzoba lobi leki nanga mwa lobi me perpe. Non, il va te souvenir na bêta, il va te na sali fallait que ta bombe ne confession confession pour la confession à soli bongo, a que ne peut que témoigner l'église que azala ki muta pousa simbaka kisi. Pona koyoka ka bakimpuka kwanga aneza la ka pepe. Ale kilo wana ki obwa ko na mkonga bana donc bana nde donc côté ba ko lemba. So ba fandika na lopango loka ko sala ezate. Na lopango na bango nde sika ba beta ka badam na lopango na bango nde sika ba beta ka bakak donc kilo ya kimpuka kwanga ya papa ekita na bana la championne mututé o korea ko zala take na problème attaque bimta bimsata $20 $50 te to ndo otali la papa na biso akoya na poko wana nde bobandi kolamba ndenge wana to tangi ba classe kana mbongo apusu donc papa na biso ayebanaki
azalaki na ba client wapi bozana likatisi te ba mamo ya wenzo bande koteka wana na commune Kinshasa wana pa ande komemela bango ba marchandise ata mbongo ezate okoki kozwa fufu ozwi biloko mukola komemela bango bakosala kaka nini o ba calcul donc papa msa azalaki na sise me muta pousse abitala tala buzoba bakisi mususu buzoba yo so mona muta simba kisi po na muta za la muta pousse kasi o aza politicien ko simba po za la politicien malamu siko ya zalaki na ye to benge na conducteur azalaki na ye muta pousse to ko benga ye nani kasi sa muta pousse yango asimba kisi po améliorer musala na ye nde commence bila champion famille a passe aux na likanisité famille a passe donc ozo mona mutu moko abimisa mutu te ba yaya mibali ya mikolo ba milukela te yaya zalaka ta na social vie te donc soka sa bimisi kita afandi na balabala afandi ka azotala nde bato baokita bazomata pona nini bakimpuka ya papa eza ye likola mutu moya bouger eza te ndenge moko na biso tokomi mikolo me papa biso ndalesaka biso et puis tozala biso moko te papa koluta kufa atika bana 8 papa nda soka charge na bango kaka na mbongo ya pousse-pousser o papa msa kende ko simbela kisi to luki vina ndenge nyonso ata ba yebiso la champion ke yaka lobby oya obanda musala la champion o balobi 10 heures okozala na kilo ke nokoma kuna 12 heures nyonso to nezaki ba erreur papa na biso tango papa koli force sili na nzoto nde papa bandeko ya ko témoigner kete ba ne balimbisa ye kanga nda ko sala pusu wana ande ko mema ba biloko wana bakimpuka wana makasa nzoto te asimbela kango kisi charge wana nde sikwe fala kabola ngona bana soki eza peut-être 1000 kilo bete 1500 kilo amemi ya basaki oyo akwanga bakimpuka marchandise akomemela bato donc akopartage yango na bana oyo ya ye na bana bandeko na bana ndeko na ye mwana ndeko na oyo bakufa ndeko na kufa wana watika bana 8 bana na pe bazali na lopango na bango na Kinshasa abi tala ndoki zoba la champion abi obike confession ya papa pesa biso kanda posa kobete mbata to boy te kisi nyonso eza mabe mais la rata na kisi ton papa bina yoko sabino ke na simbaka kisi bobi quand même to bande ko liata ba fromage ata jio to ande ko mela to ande ko lata ta malamu mais biso banda vito banda passe yoki ko simba kisi pona pusu ale charge wana bakimpuka akitsango likola mituna biso ba yaya mikolo otali mobali nzoto pake mais ayebi komilukela te soki asazwi kisi ya mifandisi wana akobeta carte pa nso na beta carte na dame kaka wana na lopango lokato zana na lopango kwe kaka wana bato mususu bakouta kuna bayena bakop na bango ba fi bazokanga basuki wana na lopango bino pe bofandi wana ka masolo soki tongo etali bobandi masolo bango bakotsa mbongo na bango bino pe bozaka wana masolo boke kolala lobi ndenge wana ba o bazokangisa suki bino bozobeta masolo kuna bazobeta carte bazobeta dame njoka papa nda sali nini akitisa ba kilo ya kwanga na mitu ya bana la champion yango na ye oyo kananu pe lisolo ya zoba ya bozoba ya papa na biso baninga basimbi bakisi bakeli bakomi na bapolitique to boyite kisi nyonso eza mabe la champion mais ya papa ya pusu la champion soko mone sika papa msala ndeko ya bato babetele maboko soka charger ata zalaki ye moko te mozo mona kete biloko ezebele muto asali boso yenda zo benda yende mutana makasi nyonso njoke zalaki ya kisi force wane zalaki ya kisi bino bomona kilo me ya omona ne kilo tazo tindika ngo eza nango vide kilo ana kitisi yango likola bana ye mokili makambo mutapusa simbi kisi na ya kobetela bino lisolo ya ndeko mwasi femme de chambre camarade na ye mobali ya camarade nazalaka marabout loko bande ko sa na hotel ba confinement ou ba corona oyo musala eza lisute camarade na yaki sima mais a garder musala tout na babi yaka boye pa kei ndeko na mwasi nda benga kingai papa na bisa simbi kisi pona ko pusa pusa
bana basi retrouver te ne ko lobi na nguluka ya nzambe nde na kuta na mobali nde na se retrouver na poto mais papa na biso abota biso asimba kisi kanga moni ko kola ndaye ko confesser mawa passe baboti na biso des fois baza censé ko protéger biso mais bango nde ba osani bazo livrer biso bayana biso malgré papa confessa vie eza lonka ndenge wana malonga te mingi bazaka na lopango wana ba senta pe baseka kuna baza wana famille ebimisi na mutu te. Imaginez-vous so ile mususu asimba kisi na ya pusu te atyango likola mito ya bato le mususu bandeko na balinga bazana épanoui nani ayebi ndoki zoba kisi ya zoba esali ke famille tikali ya pasi ya longo na mutoki boy buaka nazaka na poto awo des fois nakoma okima telefone po mutungisi leki pasi likula pasi. Vraiment aimer partager les solo papa ya ndeko mwasa simba kisi ya komema bipoka kwanga kwa yoka ngo léger yo zo mona ki mpoka kwanga me ya monya ngo lokwa bitabe zo pora ngo lokwa soki nini nizoka kisi kilo wana zo atia ngo likola bana tambo na mokilo mona makambo vraiment na lingi bino ya to aimer partager ko zanga surtout ko s'abonner te to ko tani mbala sima na ba nouveau numéro aw buzo bate vie réelle ba témoignage ya bato yango de pesa biso mayele ko yeba kete esika ko tambola na ndenga ko bongisa aimer partager to ko tani mbala sima bye bye.